Ce que le bisou comme papa ou non, il y a son gentillesse. Malon a moi de respect. On a tout les trucs bateau habité sola na ina. Même quand on tanga comme avec une occasion, on vient en film à casse. Yo vana pemela avec beaucoup yo liambonga avec beaucoup tendenga na ebela avec beaucoup. Na yebi bateau akena photo na ngepa. Na yebi bateau flèche. Comment ça balance? Yo ko dofinga mtakufa. Au na finga ba viva. Babi alinga yo. Achibala chao zeme bota ba. Mboti de. Ngaba dinga inga tena na. Tambe peno fandi kabo ba no finga avec beaucoup. Ana na yo. Avec beaucoup tout avec génération. Avec beaucoup la détruire jeunesse comme mauvais. Na nini a détruire on a bombe nini ya boire na jeunesse comme mauvais expose. Archevêque mo so piloli o ba dire akeko bimani o finga papa 4 ans. Mboka moko boye tozana ba richesse tozo bonga te pona nimbata motema mabe baleki olalika kola moki bani ko critiquer ve beaucoup tina likambo moko kana likambo moko yo loba na mutu moko yo finga passion yo binenga na okino di la ngote na sikosa elo video lelo mais lobe bine na ole la ngote na lelo na ndenge mo makamno pa o wana musukari na ngaba beli azotombola mabele moko melisa bana te non ekweya na ngoka ka bongo non ebeba pe ka bongo bon sikoyo okoisa mabele so valeur bango ezaka so ela tisute bende. Chers amis internautes, il y a bien Manick de Johnny, babi toujours babi juge de l'internet Moussouk ici, balobi autorité morale. Ndenge ezala kaka na banda loso komisa nzambe po enda opesa pe bana bomo bon mesa moke kaka dans ce temps moke kaka na ndenge na oloba malembe po lobi ka santé de l'argent ki mais na moni moto moko atie makeyeli ebele moto moko pe banda pe makeyeli ebele ntango aloba na dicap la merveille na lobi ba akanga ye monoko avanda baprophétie na ezalaki kaka alobi alamuki alaya alamuki o misisi te la okufa donc yo baoloba noka baliwa ya bato nde baolonga na mokili nzambe yaka koannonce yo mutu ayebaka mokolo akufa ezaki mbango esili le reste bokosaka naye komona motu moko susu abimi nayebi te vraiment na esprit ya bien to banda nanu pena ntango naobanda pena mpona opesa na bavaleur na bato to bandi na Ben Moyamba babi mwa cadre oyo Ben Moyamba sponsor officiel kaikai libulu ya diamant balobi la belle des belles Mati c'est sanga la belle des belles babosa na kutu te Mati c'est sanga la belle des belles aurait-il vous mama check si mutu mona muluba ya pembe ya mulai boss nde tozolo baboyi archevêque soki nani bilodi soki piloli na ebite obimi no kabo maman bano fata vie beaucoup que son âme repose un peu mon vieux a betanga tour en mboka na avion penza na sécurité et puis c'est là parce que santé vont me déranger mais lobi lo kona za bien de lobi na moi bien lobi no elo na vibration au moins muta lo bano talanga ta mo tango ta la vidéo il faut talanga bien comme on a Manick de John Moussouk yo beno vandi olali pongi vandi papa m'a détruit ça génération ozana na ngaku na kokumisa pe kama initiative na déjà na ko finka fait beaucoup makamno nyo se baby ba e pas e bani na ndenge okino ba beaucoup la na nyongo na yo beaucoup la bebisa jeunesse comme est ce beaucoup la abana okanga bat na singa beaucoup ayembi inzo ya mbote abi déjà ça na ndako bien nzele ya mbote kulata ya mbote solo ya mbote esa ba na mutazanga tanga bandalo ba inzo ya mbote inzo eza ndako déjà il faut zana ndako bien papa nanga kufa na 40 ans mon vieux mutu so ça les na vie na somi ndako te za yé et ça fait beaucoup te et ça fait beaucoup temps bandalo bandalo mwana bato bandalo papa nanga mon père aussi s'habillait cher mais il nous a laissé des maisons. Je profite pour saluer ma grande sœur Clarence Sitouni, mais mon agent de Pierre Badiata. Mireille Okito, mon thème junior Okito. Bande pour nous, nous sommes dans le nord, des à la caca. Tout le monde a choisi ma tata, l'ange céleste. C'est un jeune, choisi c'est un jeune. On a banda pour combien? Papa, oui, batanga banda ko sala ba clan, ba groupe.
asala ba groupe te bane ko créer ba groupe na kombo na yende muta na pia ba lokumu ba vina biso Firijana na lupango Dede Bikofa na lupango azana mapango ba oyo ba eshua yo kasi na vieux etanga muton se faut yo tala mabele po somba ngona vie il faut za na time na énergie au kitsa mbongo na mesu tangi osomi mabele po mabele za na makambo ebele mabele bomba mutu yo vandika bote papa we mamutasabu papa mamutasabu take yo mopoza kisi ma vie beaucoup soki yo oza na restaurant ozo sala donc yo kwa yo bani ko sala comme na fiche de paye yango ko seka baninga on a un sens te wa gaya zéro fiche de paye nous a combien yo tongani na kshasa OK donc est-ce que vie beaucoup la banda ko tinda bato ko no suma bilamba ya cher to bango balinga bye bye que non na vivre avant côté il faut la tabier c'est qui idéologie ba egetoye bazala ba mapango ba boss loba na nga sikoyo mutoko atoye ba Eric Kenzo bazala ba mapango ba Germain Ngobila bazala ba mapango obana ko bebisa mémoire na ye obana ko bebisa image na ye asa kufi to tikano na pasi na motema ba poem ba kufa basala autopsie tie yo ozoya na ba argument na ya salité obana ko bebisa mitema na biso bana ya la muzika obana ko bebisa ke papa wemba tikana banyo papa wemba bebisa mwana na yo ya yo boti na ndako est-ce que nanu yo no edika bana o edika bana na pour kotanga ko papa wemba na buzo ba fata muta kufa tout ça là quand même na respect ya bato ba kufi bino ba ndenge mwana ba Karine Mokonji on vanda fingi babi ya titi natala ke kaka na répondra yo Karine mais na okuta na nous face à face na okuta na poto mon ko na na okuta na poto mukuba o refulenga les jours wana pour beto makasi moi quand on finga ibabia na bai pena que non na komaka poto eza musika mais na okuta na Karine na obeta yonde na obetelo na mboka mundele penda o ba cette fille méchante il faut zonga mboka na bango iye penda aza vrai nègre bana poto ata bino moko abana ko papa wemba sali yo nini bana ne bana na potana ne kauki kutute likambu na yo nini na vie bokulu la olali ka la mongi bo batala yo bani ko fata papa wemba na sens nini soki archevêque Bilobi soki archevêque Pololi soki nani na pozo suka ba na restaurant aux fiches de paie à restaurant on mi moni moto baninga ba yo la gouvernement musala nyo c'est ça musala bafinga biso ba konifa yo za ozu musala na yo batela musala lobela nde bato basa ba gaillard zéro ozu musala teke na critiquer bato basa na restaurant non et ça teke yo ozu musala o comme ko critiquer bato en incriminant un mort dedans. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre de manière? Donc yango moni mboka na biso zo bonga te tuzo finga bankulu na biso mutu so akufia comme nkulu tuzo finga bankulu na biso ba ancêtre mutu so akufia comme ancêtre sikota ba cimetière na biso salité ya dega o mwa pa mutake pa na sumbi na tombo mutu mboka ya boy to la le to la moki 58 morts supposition na mbula moko. Il y a 4 heures de temps. Et moi, je suis de 10 heures de temps. Il y aura combien de moments qui bébé pour ne pas battre abino. Muta kufi zo fingaye. Mutu esprit a quoi se multiplier en une seconde à comme 1000 personnalités na une seconde. C'est quoi le quoi muta nengo zo fait. Obi papa mbate soki esprit na eza gentil to méchant. Bandu fingaye. Tanga zo ka kombo na ye. Après le besoin problème au lobby aux femmes au kanga famille non doki bang boutika. Même la Bible elle-même le dit, il faut respecter le mort.
Il faut respecter le mort. La Bible le dit. L'Éternel des armées le dit. Et alors, pourquoi vous ne respectez pas le mort? Comment quelqu'un qui est mort, toi tu dis que non, il a ta dette. Il va demander à maman Amazon, elle est là, elle est payée. Elle va te donner de l'argent. Moi, je ne crois pas que non, papa va ton argent, $1 million. Non. Ce que le but que nous avons fait, nous avons local et tout, tintani. Nous avons papa, tout ça, tintani, tout foutu. Comme toi, tu as besoin d'argent, c'est pourquoi tu sais la personnalité même de quelqu'un qui est mort. Il y a beaucoup de beaucoup. Hein? Pourquoi comme ça? Mais pas comportement nino. Après, manique de gens tant au finger pour fouiner na parquet. Et tout le monde a bien venir au finger. T'as quoi tu au finger m'ta kufa. On a finger ba vivant. Hein? Vraiment. Hein? Na ndenge pena na bonzambe. Hein? Na ndenge pena bonzambe pena ofandika bo bando finger ve beaucoup. Ana nyongo na yo. Ve beaucoup kutu avec cette génération. Ve beaucoup la détruire jeunesse congolaise. Na nini a détruire rango na bombe nini ya boire na jeunesse congolaise exploser. Oh, maman, tout ça va soutenir tout ça. Là, mboka moko boye tozana ba richesse tozo bonga te pona nimba ta motema mabe baleki. Olalika ko lamuki bandi ko critiquer ve beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Hein? En tout cas, on a évité vraiment. Babenganga Général Etumba. Ce que le biso comme papa Wemba. Non, il y a une gentillesse. Malona a un minimum de respect. Pour na tuni bato habiter sola na enan. Même quand le temps a comme avec beaucoup de gaz, on vient finir ma casse. Non, yo kilo mati. Lelo na moi mawa. Non finga yo makasi. Soki penza. Wana tembi. Le bas sur n'importe quoi, on a papa Wemba. On finga yo na dose. Na sina kangi sele wa besoin nyonso na bi vie na on a vie passer non nyonso yo na zana déjà na maboko. On finga yo makasi. Makasi. Ozo oleka tout na JF fongi. Aleka susu. Ye prophète ya ba mort ya bato. Aleka susu. Na beta eka moko. Moko kaka. Ali mon internet. Ça non makamna. Tika ve beaucoup. Tika ve beaucoup la paix manakimia. Tika paix manakimia. Le quoi bien vous sekara bat na biso ba kufa bo sekara kaka. Tika paix manakimia. On chicoter au makasi so continuer. Oh ngam na pèse pe na avertissement. Na pèse vraiment avertissement. Non non beto ka mok. Au moins ni de l'eau, non non moi tolérance. Na pèse au conseil. Pour battre mon que non na lobaki en bien. Pourtant on bana on chape na ki manique de John on l'a tango penza. Tant on l'a tapé na pas pété. Ah ya non neutralisé. Non fingo mabe. Non yo ça ba emi sala makam na yo na ndenge na yo tika komba vi beaucoup. Wana penza un homme averti en vaut deux. Je t'avertis si tu essaies encore de parler de papa. Oh, bah, ngata la tenga ba benga pena de John ndeni mutu tela osala boye bozo monete. Tanso na yoki osusu. Na expliquer ninga manota mama ko tenga mana sima papa we. Vous comprenez? C'est respecter ko ngate ba sekayo. Papa mike ba wolo. Ngala wolo lisaka bat na internet na sala bat banzembo. Bana mike nyoso pote bandio yemba. Ba obine lwango. Ba koko no abosana a check yo abandi obine ebite que c'est le nom de Pépé. Alors méfie-toi. Méfie-toi vraiment. Je te dis vraiment méfie-toi. Parce que oyo bozo sala ezamabe. Méfie-toi. Et ça comportement moi mabe. Tozo mona batu mususu bazo zala wana ezaka ayote. Tu remarqué na ba guerre na sur internet. Bat mingi ba finga na ba kufa po biso to kufa ba être cher na internet o bat baye. Tu remarqué on finga trop. Ngai na loba plus on a loba réserve trois de réponses. Pas trois de réponses. Mais na trois de réponses wana na yebi bato akena ma photo nange panga nganga. Na yebi bato ba betanga ba flèche na mutu. Ponga nzamba la tsanga. Nzambe penda la tsanga.
nayebi ata nayebi nyonso to bateke na nzambe te même temps tosala tant Saint-Esprit azolakisa yo awolakisa yo kaka en désordre. Il faut un esprit à discernement. Vous avez un esprit à discernement. Est-ce que vous savez que vous avez un tonga bano finga mutakufa? Mutala muki pa na tongo asali vidéo bano finga ka shoko. Afingi wabi ke no te sauf fingi ba bien mani kata za ki wapi wapi. C'est pas bien. Tika ba comportement. Bosala on est on dirait bino bokufela te. Bino ni bozana bino ba guerre glaciale. Bozana ba guerre glaciale. Moyen boyoka pasi oyo bat bayo mais yeba tango yo fingaka bat ba kufa. Nzambe pas ozoyo être cher. Ozoyo être cher. Mami wete hein? Babi maman on na restaurant de pêche j'en cité dans la Belgique wana. Na mboka ya kai maman to za kawana. Na Belgique na Bruxelles. Babi Jolie Mayala. Anne-Marie Bonga. Adèle Diogo Bagou Danger. Oba fia Paris Babi Naomi Sanduko. Via longue jambe. Oba fia Paris. Bayaya Bafi. A Château Joana Bongaski Anzawana. Donc ota la penza mutazo finga mutakufa azoka pe sonité ezo sale pe pasité a dénigrer o wana musukari nabi ngaba bieli azotombola mabele moko melisa bana te non ekweya nango kaka bongo non ebeba pe kaka bongo bon sikoyo okoisa mabele valeur nango ezaka so elati soutien bende babieli nganga ya babieli ngayo achibala chao zemo bota bana oboti tendi ngaba linga inga tena na bana ngaba linga inga tena na bana mawa eza mawa yo kasi ba coincé na likambo moko kana likambo moko yo loba na mutu moko yo finga passionné yo binenga na okino de langote na skosa elo video lelo mais lobe yo binena na de langote na lelo na ninge mo makamno pa semba otala on opesi mona pourquoi nga sala na mwa ngai na pesa ba droit de réponse ba nika finga nga finga ba tenga pesa ne droit de réponse ko na makamba boye penza archevêque mo so piloli o ba dizi akeko bima ni ofinga papa ba kato abu muta ko arrêter à ça te bofani bozo tala ta manika oloba munyo so mani ko loba ta manika oloba o manika bien poli eza en sens te eza na sens atamukete atate tout bato batala rabiso eza bato o ba na maele yanga comment ba émission minonsa intelligemment yana kongo check mikolo ezaka ke non ba émission intelligemment intelligent donc on blague pas avec la personnalité des autres nga kuta to so finga den chopinga bonjour et bien non mais moi courage eza pendate gérer Cobetox lobby to lobby là Mathis c'est ça la belle de belle babi lelo vraiment toi na moi babi ser na vandi awa ser na mujinga kapinga ya vandi awa ça na gérer Cobetox derrière la caméra si mutu moment na muluba ya pembe mon boss check Goretti le Voizo on est toujours ensemble babi mami Myriam Wete mami Naomi Sanduko fille à longue jambe babi kai libulu ya diamant JP Suisse maman na Chancel Brigitte Savani bana ngola nyonso Coco Ingila, soyez les bienvenus à qui ça bon séjour à toi. Francis Kalombo Solution. On est ensemble. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Manu Picha. Comment check TV, merci beaucoup.
bana nyoso ya Congo bote na beno bendo luta na émission